Africa Studios. Professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Quito 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonquito@googlemail.com. Facebook Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies. Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Quito au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email johnsonquito en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visiter notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. Mama, Rosako. Nazo ka hotel lobby. Na lobby boy. Bana na yo na bilango na yo soki na leki nelanga ya yakuna. Na komona soki na leki na kokuta kaka nyei na ikuti nyei na nyatiba nyei misato kuna. Benda bango matoi. Bara ngate. Yo bajalia yote maramu. Na kotia yoko moko kuna makopima mabuni mwao. Maramu. Maramu ngai sina lobi biso bangato sakana kati ngoko monela ngapo na ina mboka na yote. Biso ne kwatela to sumbaka nelanga moto te. Na lobi na yo. Tela, kede kole na likolo pa ba mama na bango yebisa bango. Na sa nini? Matana likolo. Na tika yonde maroba po yo yebisa bango. Soki ngana leki na kutiti tunye na konyata ngwero. Lobela bango tanga ko sumbanye na ye alokotaka kende boka nelanga na mama na ye. Yanga wane jaya tata na ye jaya mama na ye te. Na bangi to yokani maramu ya mama na nenga mabete. Kana monga na banga mokongo na banga yokote obangi sanga yi. Banga mokongo. Sala kuna tena tiko sala kuna kasi bana ya mboko yo bako sumbero bako sumbia imamu te. C'est vrai oncle. Ero komoko batiki na muka kuna na kuti yango baby sindunda nyoso. Même beli koko wana. Même ngapetala babuke pina nyoso na lona ki oncle. Babuke ngo nyoso ya ona gangele ba mama ba ona tongwa mono na ukange sune langalanga en tout cas ba mona nga mabe. Kasi yako nito sala pa koko wana na lobeli ya yebisa ba mama na bangu kana ebi moto atena ebi kaka yo. Ko yo na ebi tango jaka nanu awa ojaka kamaja patiki. Oncle pela mamour pela rien moi sexa nga fort. Ngai ke ba mbanda kana jongi boni na ndako. Na ndako eza bien oncle bon ça tombe bien. En tout cas vraiment na banda olukayo.
avait vraiment besoin d'une photo solo là oncle. Likambo ezali oncle. Tant que moni mona mukie aye devant kulutu. C'est que likambo ezali. Oncle, ngana mongala te. Oncle ngana za mukongo ngana muyombe. Naza vraiment muyombe oncle. Naza bayombe biso tozalaka. Bangala ya Equateur. Baluba ya Kasai. Baswahili ya Kananga ba Nord Kivu ba Sud Kivu nyonso esangana nde ba créer biso bayombe. Oncle ngana yu matin. Oncle ngana za mukongo ya zoba te. Ngana mibenga ke ngadi de matoko. Naza mona muyombe miso. Ga! Kweka mongala te. Te! Toleki bangala parce que bangala na ba baswahili nde ba bota biso. Yo eka mongala na miso gate. Oncle, yo ka biso bangala te biso gaile ki ga. Gaile ki biso. Oncle, eloko vraiment moninga lelo. Mwana na yo. Na télémission oncle. Awa. Oncle makambo grande sœur na onina zo sala oncle na mama na nga. Nazo sepela te. Oncle, nga na Patrick te. Nina ko sala association moko boité ya ba misala na bango ya mabe po ba ko détruire foyer na nga. Nina asali complice na mama na nga. Oncle po ba détruire foyer na nga, libala na nga, nyoso ya nga nde na loba boy oncle eza ya ko beba. Ba sensi kindoki na bango. Ye na nga nina kota pepa na yo. Oncle, akota na vie na nga, comment ko diriger vie na nga? Comment diriger vie à moi sinanga on dirait yene mtabota ngai. Oncle, trop c'est trop. En tout cas tout on a une décision mususu oncle. Na kondima na baby sa relation na Patrick. Mani na ga maman nanga. Maman aboti Patrick. Patrick aza meilleur ami nanga. Oyebi histoire na msonde tokoli. Oncle, na sala maman nina na maman nini. Na meka ko tuna ye, maman nina ye, maman Pélagie, boye bisanga. Nga mwana bino dide matoko na sala bino nini po bo détruire vie nanga. Yoka Didier, moto nyonso mokili esenga te adwa. Lero parfois kokanisa ke ndenge ojaribu yo kokata byanga na yo kosama mokana yawa bango bakanga yo to basala loko te. Non oncle. Yo sambelaka. Oui na sambela. Sambelaka ya solo. Na sambela ya solo. Ni église nini? Na sambela na chapelle de Vainqueur. Chapelle de Vainqueur. Oui. Oyamba Yesu to oyamba maroba pasteur. Ti, na yamba Yesu comme sauveur pe mobikisi. Siko Yesu yo yamba ya tika kabato te. Ndenge nini akotika yo. Mabonde ni moke. Kokomona. Kokondane moto te take yo moko nanu okwina no penya mabonde na yo maboko te. Okoka. Ngane ajali awa yo kutu bakanga yo na bela. Ngaba kanga ne bale. Yoko comment on a combé à l'ambo. Pardon ko. Ah biso ya solo. Donc c'est que yo bino ke mama nina na mama nga baza bandoki. C'est que bango de bakanga yo. Wana ekomi likambo kotonga. Na yebi nanga kindoki te ya moto moko. Kasi na yoki makambo yebisi ngai. Na kokende kolobe ya na ngai te. Soki yo jana likambo naye. Na uja likambo nayo. Na mama na ye, mama na yo moko. Akota likambo po bakanga yo. Vina ngai onke ba de tu via moi sinanga ba bebisa nyonso ya moi sinangai. Kasi kambo ye bisingai na kobundira yo. Merci. Omoni na mokilo yo bato bajwa métise ko da na vie. Abumba bo moinayi epa ya Nzambi. Nzamba ebi. Ata yo moto am famille akangi asali bonine ko jwa te. Bazali bele lokola Johnson Keto. Johnson Keto. Les garants de la nation. Pasteur sans Bible. Oncle. Mais tout un sangana expliquer même. Quand tu as écouté Mosala Kolongwa Wamboka Wata de na ba Congo. Tu as kalimeo na yo benga ya je musike na mukili ya poto. Oncle na mboka pe ba numéro ezala ka note ndela développer non. Soko moni peke okokoka te ko soko lingola lo baka kale gbagba. Le gbagba. Tika mama na basona na bambiki tala sondinga komi mala lezi mwe kuna la tezate tika yo ko ba pekisa ko lo tozala na oteti kusukila mama na mai ko ganga na kata mai sko muni tala vraiment non donc ko lala na mi komi na zo bang na ko quand même pas ko tanda ko na kilala mama kindo kina bangu kile makasi Pika katubundisa mea wana kata mai mama wana naza mala lezi
eloba yo bundisaki tobundisa te mposo tobundisa te Mama, yo nga na onda opekisa mimitika yo banda oyoka te tozali na ya Karim place nga na okangwa mimitika ozobwakila mai ozoloba ye azoloba na azopekisa ozolinga koyoka te loba nde yo bundisaki osepela na kindoki na ye eza kezo kosepela na kindoki na ye te apart no kindoki na ye aza mama mokolo so lelo ya Karine se retrouva ana ndako likolo bakindoki ya bamamana sikolo kindoki ya bamamana siko ngani na zabu na sala mabe ifele ko beta ye Karine nani obete Karine ngana zo lota yo moni ndoki soko loti ye liboso loto bombi oloti deuxième fois obombi te elekaki na bi jamais la ko bomba na supporta makambo ndoki na bomba kala kata mpe ntinde ngana loba na ngati ngoni kimia boyo na kutu na sengote naza nanga bien naza bien to utozala na mimi awa akewa tunangana tuna kutu yende nayeba wapi ero ozokakia wapi mama naki kosoma mai ikotambola bana basi kama boni yo kasi oui maman nga mwa malamu ke mais pas comme tel namoni sante komi siko kitoko kitoko nga kutu sante na mitungisa sante sokita sekokita peut-être po mikolo omoni nga te yango omoni na ye monene naza na mwa bainquiétude mingi na motema mama bon mama nga nasali examen de conscience jusque là na ocomprendre te e naomi tuna nini esalaki nabengana masi na ndako en tout cas mama naoyeba te jusque là eza nini naomona loko ezalaki ndoto moko boye e apres nakomokanisa nasalaki berere moko boye komoyanga nsima azalaki nde ndoki amvutaki yo omoni siko conscience no ndenge yo kozonga ocomprendre te azalaki ndoki mwa mwasi wana soki okontinaki na ye mbe nzoto misunu eboti te nasepela kuna ye te tiaka mpa na biso nalinga kiti nde bakoma kukikambazaka camarade na makulutu nanga nalingaka kutu te abebiseli nga na makulutu nzokomprendre biso eza nini yo oyeba dega batala baza te yo oyebi badega batala baza te eloko abangi ezana toza na eloko te toza pamba kosambela kuta malonga nano eza te toza pamba bamama na butu baza makasi tokutana na butu tomonana na butu bino na moi biso na butu bino mimi si c'est comme ça tokotaki bango nde na prière mimi bana mokolo nini yokende église okomoyekana na prophète ebongo noko na biso mosala nini noko na bino yebiso nini noko na biso yebisi ngaka bikeya prophète nini oza kati ya mboka oyo ya kosala badélivrance ya minene ozalaki boye mama eza bongo te eza vraiment wana eza raison te nga nafandi na réfléchir jusque là naomipesa baréponse te naozanga baréponse akomipesa motu nyonso asalaka mabe bien sûr esika bato bafandi mabe ezangaka te ezalaki raison te na conscience nanga ekomozonga sikoyo mama conscience na yo komozonga oui nani c'est-à-dire naomona clair te nasalaki par rapport à berere ekutoleka eza raison te nakoki kobenga na madame nanga oyo na traverse na ye basouffrance mutu nyonso na vie alotaka bandoto bacauchemar ezalaka me koomema biso ntina niveau wana te c'est qu'il y a un problème mama siko wana yo olingi okotela mwasi na yo okanganga nina ndoki solution ya biso emonana naye biso bambasoli solution emonana nango kobanga lelo okosoka biso ke bino nde oza na amoni prophète abiso namoni prophète kobanga no te lala ndao na bino olala nde nini bakima ndoki te okima ndoki pwani opesi mutu makasi ngakuna okima te moyo obanga pwani okobanga noka ndoki ibanga banga bondeni kobanga ndoki te solution malama wana pesi yo toki toluka prophète asambela mpo na biso nyonso to eza nango kimia ya mabe ezalobi na ntongo mimilobi na ntongo oyo zwinga toketala prophète tata moseba makutela mosanga na 4 na zada ene ya libanda ntina komaka esili naye nazwi tokee mwana azobanga bamama oyo bamama basuka mama ozasuka na kindoki namona nanga bandoki me bango baza fin tandi bangalaka moye azongala mwasi kitoko nzima te bameli bote na biso nyonso bana mikie nde tokoma bamama moya 45 ans me toza biso bana mikie surtout mama kulutu na bino tala ndenge azalaka nde nakokai nde na bote na mboka oyo nde nakokai nde sirene ameli babote na biso nyonso nina te mwasi
kitoko ya mboka oyo. Aya kobanga bandoki te kota na ndako lala ngana kenda. Mama nga lobi bongo te. Na lobi te ke na koteli mwasi nanga. Na lobi ke makambo wana eza clarté, eza louche. Oui wana zo kotela mwasi na yo. Patrick. Ngana fana na babili vumuka. Tokoli na bango. Bayebi na ngana kindoki te. Tindenge bake poto. Yo lelo zo kanga ndoki. Mama Patrick. Bima na ndaku nanga. Bima na lupango nanga na ebesio. Patrick yo banda ndenge nini ngo bando kanga ndoki. Ngani na boti yo na libumu nanga. Na souffrir. Na za na cicatrice awa. Yo mwano yo. Yo bando kanga ndoki. Mama komo benga nanga na lupango. Oui. Ozo kotela mwasi na wana munene wana. Ndumba wana. Ozo kotela ndumba mwasi na wana. Voka mobimba yebi eka za ndumba. Ndeye wana mwasi olingi na vi. Patrick donc yo ozo sanga na makita na batu nyoso bazo bebisa kombo na ngani na kengando. Donc yo zo ndimango. Patrick ngana keke. Mwana ngana boti na. Pona yo tuna yo. Yo pate biba. Eloko ezo déranger nga. Nazo mona ngo clarté. Ndeza bongo. Nazo ebiso bima Patrick. Bima. Na biso bima. Nako bamba yo. Sote nako lati so pino yondoki. Nako belela batakati bano ba yaba yondoki. Patrick bima. Merci maman. Na oké na malembe. Oyanga na yawa na yepona toso ya nani toimboka moko abanza imba liboso te omona ngai ngana yeki ya mama Nina toyebi oncle malamu yako na yawa komona ndenga na jali yawa ngana imwana oyo arandi ya Nina sima penza te mususu yana katikati Angela Meza yakenda poto. Mama na milisana Sephora abana babu matutu kuna na Canada. Yako na yawa yaya na ngai ai moto asoroka. Ya zana pa ome mutu sala bien te. Takubiso sur la village tebi oncle mutu na isala la mama. Tika mutu sala kate. Omoni moto abe yakobo solo ko lingeka kate. Yako na yaya wapenze jaliko tu na mama nayo. Ayebisana ni biso na banino na yo imobali wimbinga kasi na mboka oza wala ko moko moke mbika loko yo mbali batende yo nda tonda pifo na njoto na boy mwambi wako mike ko na miso ko ebate wako la nani o kalingi yo na mbeto oyebaka te Patrick likambo yo na bandi mingi na bandi yango butu mobimba na jo bandaka te lelo mekomesa to mpe Nathalie muninga na yo ichindela eme mobala Jenny Basinga lelo bazana Jenny Basinga na bana na bango baboti Nathalie Patrick eteka yempe ndenge moko na libota na ye pe na ebite lelo yo Tita Demira azana makambo na ye bongo yo mpenja ndengo za wana okovando beboyi mosi na yo kalini yo boyaka ya wampona nini Mama Karine akoma makambo mabe ebele réseau sala kena benga nae makambo koma ko bima mingi azaki na problème akobota azaki kobota te mama yo kumba yeno hôpital te na mema ki avant banda kobota te mais tango tase mavinga o ya Suisse alobi no ekokoza la pe ba microbe mususu ezala na nzota basi bokene na yebo sala ba examen eza bongo tase mavinga za na raison mpo omoni Ziko Gasano oui Ziko Gasano azape corps médical voilà moto ayebisa kinga ite soko ke yelo ko azamo nganga okomona te te Ziko Munduti wana Ziko Gasano te mokonza bango Ziko Munduti akokumba yo n'hôpital bakotala yo ba traité ye normal atako azana mpoto talobaki na ngai po passeport rouge Adel Mboma zaka na likambo kasi na foni Ziko Munduti apesa yo be akome yo ordonnance be na WhatsApp tera problème mabota kaka mais problème mabota esila mpenga ina CPI tete kokabwana yo
na Karine yuka mosi na yo jongana na ye jongana na ye njamba akosala ta yalonga Fatuma kei obe mpona likambo moko ta botaka te ye wana akei mpona susi obe maloba mpamba pe yake jongela Karine namonaka ye nesika Fatuma. Non, oncle, pardon s'il te plaît, non comprendre te. Olingo sosolisanga nini? Yo kina sosolisa yo. Hey boy. Mama. Yebisa biso nano lero ya misa mwana. Oyoka kakopumbwa ndenge nini? Est-ce que yoza po mama mutute? Ngane na mfandi bongana pumbwa na butu. Omonga na mapapu? Wa mapapu. Wa mapapu. Bon, ya bine mwana na kana mo ite. Ya bine dada ba butu. Na so comprendre moi l'autre. Toi ba bossa. Ndeko mobali ko kama te oncle yo jaka ngai kela ngai ya mona uya to ne bandeli fungola miso ngana banga kashundo kitende na jayao eyoko na longa oncle mama la ngazando kite pardon omerimbo oui oncle 9 mois na libumu alienga te papa na ngai na bota mi alienga te oncle na ajo ko zala ndoki te na ko za muto misala butu te maramu umuta misala butu te na sa muto misala butu te kala mwana ngai robanjam nalo banzambe nzambe zala lola fandi na Jamba sanga sera kala lobi nzambe boy ka penda na kindo kipende ina ngoko nzambe yemda sara kinga nzambe bolingo afani na ina lola likamunini tata fungola miso moso iko fungola miso te na mboko boko sila wa yokola bambinzo soki ndeko na yo mama Nina azando nga mama na nga azando kite oyebi mukolo yo okoya lisusu zuki to vandia pona koyoko yebisanga makamba budzizoba ozo yebisanga makamba kindoki tala nasi yomoni kicho yango nena ko bamba yo bitumba te ko bunda nayo ko boka te ko sakana nga ileke nina oyo mwana zo sakana nga ya makamunga alobi na kosi ko tata on prépare oncle omoni maboko na sukoli okay tango na sukoli boy na tiki kasi soki nga na loti lelo mabe na belo mama na ngai oyo ko ngana kosa okuba no bundaka nga na butu nga na bundisa ko na mo oncle za famille na otabucho na butu so za kindo kona za oncle sango te mama ko chamisu makasi to ketozo na bando défendre ka pour oncle za latia eza moi pasi mama na omeka nanu me mpasi ta yo déjà na makambo na mususu eloko ezaki ya motuya akoma kofinga na mama bota ngai azaki kofinga mama na ya akoma kofinga na Nina makasi kofinga mama Nina makasi na kokai ko supporter lisusu Nina joyo kambokilo na ya jo finga ye ndoki ba makambo ebele kaka mama moya kolobezala ete nazweka décision akende na tikala kaka nde na zabo ngai nakoki kopisa pifote na baso yo bafinga ka babokilo na bango eza normal likambo wana mama ariati bolengela lingaka yango te yo mosi babali yo na ndokeza na famille na bango na likambo za na famille na bango etai yo nani yo ta na misoti soko mama wana botelaki yo mobali te yo linga ko yo kabilenga moki yo linga ko sepela te ngai mobali na ngai na jora ka na butu bajo na koloba mabe bajo tiaka ngai ba mpana mamati bo nini sika yo otola ka famia mobali osepela na famia mobali te obe mobali ye moko eza mabe bizaira basi ya bongo bongo la mpe okoloba te bokilo na ngai famille mabe baseme na ngai balingaka ngai te eza kitoko te yango ngai na tolelaka bato wana makambo wana te mpe kotolelaka te mosi na mobali oyo bazaki esika moko bakapwana eza mabe Patrick ngai mpe naza moboti na ya ndenge Nina aboti yo ndenge ngai mpe na boti yo bongo jongela mosi na yo lukaye bobongola bizaeli to pe yaka na ye pai na ngai na pisa ye toli tango mosusu akoyoka soka ayoki te wanita soka ayoki bojongani bosali semaine na bino nakomeka nanu mama merci na pisa yo toli mpona mona koza mwana noko Raoul Tono ya lukapa pe ayebisenga peso moye ezali na benga bazongana na ye amoni teribote elingi Raoul Tono prince du diamant ye bazana boso kito panda sara ba prince ya diamant asepeli na Karine alinga elokola kufa na isama peko oya betaka bale mama ya mazembe merci
balingi Karine mais nakomeka kaka kobongisa. Soko zana mato ya koyoka. Nayoki. Ozana motema akondima. Ya ndimi. Merci. Okende malamu mama. Yo mpo kende. Malamu. Action. Mani. Est-ce que oui va ketine inzi? Wapi? Yo yeba te. Ha? Lobana. Mama tika. Na mai siko uchi kuna? Na mai kuna eyindi somo sangwe panzani ya mapela zina faso moko zo ibiti. Swe! E panzani ke boni. Mama pela zindoki. Ikamusinga, kamweka yondo kwa mulinga pela kamwaki. Mama pela zindoki kismboka mubimbe panzani. Batanga emibali. Siko moko to ebite tisiku. Yeso le bon batanga komi nangate. Yuta ndoki to batanga komi nuna ndeni. Pote. Omoni mbala mususu tozalazala kana ye yango na toni po misala mabe ko bima boyo nzambe nanongo bimisi yango moyo yo kasusi poani makundu makamoni talioto yo sandoki te nanga ndoki ibongo siko ene kilo poani nazokama koto uzokamwa envuti mama to ibaka tima apele sika ndinga ngala muka ndinga za kitoko bongo yo tamona ndoki makundu pardon bikamwe kosila te bikamwe kosila kate na mokili oyo pelazi mwasi kitoko nzoka kandoki azaka na demba nayeba wapi na motema mutu okokota na kati oyeba te pardon kotambola na yesu te soni moko asena mboko ma pelazie pardon mboko nzoka toyamba ndoki na kati ya ndako kokama ekomi ntina niveau oyo makutu pardon makutu yo mpozo bakokama Yaka. Zambi. Ya. Utala utala mundenga. Utala kasi boyo vandi libanda yo moko batu basibalali na kuna ilikake okoti okangi porte ya nangai. Yo vandi ka aole la kaya Patrick. Ya. Patrick. Yebisanga olela netini na mi héros vraiment héros batinyo so bakoti ya balali molilo tikali yo molibanda eti basalo mabe Patrick te en raison de Fatou kiri yo pesa nzambe mais sa émission mobimba de la nopie ba conseil sokoyo kelene isa nzana biso tozali waya Karine yaka so nzambe apermetaki teke ya fata kotsa motu na mabele aligne pa kufa te tellement que nzambe pa apermetaki wango pe ya yango pakina ya Karine pardon ko pesa nga pasi te mwana mama nanga tosaka mibali pardon tellement na tokilala pardon tellement na tokilala otika libanda ndeni so bato bayosala mabe pardon tellement na tokota na ona ndako ya Karine tokota na koza peka na posanga pena bandondela ta yo moko tokota na ona ayebi ndenge nini Marie-Jeanne mama tande na fandi boso kebiso batotole Fatou
navandi bo makanisi etambolinga makasi nazoyeba te eske marie na kokoyeba ndenge ekoza bosepe te to na Karine ou bien Mimi. Oui, namoni pe Mimi mwana wana ye nazomoni clair pete mais eza bosepe oyebi ki azomenase na matanga yo ali komona ngati azoyebisanga bamakambo buzoba kosakana te na ndimi te ke fifi bango mwasi kitoko akokontribue na buzoba wana na ndimi te fifi bango kutu te ye kutu te wana ozotanga fifi wana bango na Irene Keto na boyi bango te bosepe kaka na makanisi etambolinga nazoyebisa yo nazoyebiso nina makanisi etambolinga jamais ndeti Lucien Keto wana donc azoyoka sango na nga ezosale bien te alobi akoyoka susi Lucien Keto pena yoka makambo nde wana akosepela nango te omonike nina nga ntango navandi nazokake marie-jean azoyebisangaki bole mwana na ngai na kwanga navandi nga abi nga pene nazokamwa na regrete esali na mpasi makanisi etamboli nga na abi petete nicole kamwa na moto abeteli marie-jean lisolo te namoni lokola marie-jean akende koconsulte prophète namoni lokola mais biso na bango bazosalela biso makita na moi biso na bango rendez-vous na butu bakondima biso torataka butu ata moko te. Top Africa Studios. Professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Keto 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonketo@googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies. Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Keto au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email Johnson Keto en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visitez notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. ngani nanga mungala ni mukongo te soki bofungoli miso te bokotika kaka boyawa ta yende ngajali mobaya jakabo baluka na tala oyo ni mabaya ato nino kwa kupoi ata balobi mboka ngo eloko papa bosepe telemelaki yangwana na comme déjà âge à 30 ans mais je santa bana des ans olo kama yo na banje da pelazi mama wana mtsisi ya lokayo ya elokeli na ye nayebi te papa bosepe eza international to local po ya ngai na omona ndie po nayebi so nazopakola nyonso to esa mna nazomela ya komela papa nayebi so tala est-ce que mutabaza sens na vie penda mutabaza na yo kende bale yango jakabo po moto malonga njamba sali oza pla yo ata na kisasa okofanda ta namoni nga moko na akobunda bunda eko kwate na makasi na bino na prophète akosala makambo pe ekosala na mboko oyo tojupe longa prophète ngolaka wapi bando bandaki na biso prophète tozokaka prophète ko azalaka wapi papa yo yebi prophète yango penza boko bana te boyebi prophète Zoé te Zoé oui toyebi te yo botami awa te nabotami
doki ya mboko eza mabe na mosali na nzamba monene ina kati ya mboko oyo penzawa boko eba ete boto yibe boto loba ayaka kasutani ya pembe boye ye wana oyo azoyaka oyo aye na mboka tozokaki prophète Zoé ye wana ntoto mikango molai aza moninga ya Johnson Keto le garant de la nation nakosi yaya na ye ya bango tuna baedi Keto famille moko te papa di Keto na Johnson Keto bazali bota kasi oyo yebi ye banda kala wana toza na mboka awa makambo kindoki ezo ndongana awa yoko yebi sabiso teke yo yebi prophète boswana te boswana te botia na ina solution ini doko kende kuna bilenge bino nyonso totelemi liboso ya prophète atelema mpona mboka oyo bokoka na mbula oyo ja nango madaya misenga kenda poto na mbula oyo mama bandi kofinga nga lisusu tande bozali atengeza te mwasi moko boye sikopona situation santé na ngai olobi kia boka ngo na ebale yo ebale soki yo nde libala na yo soki ndobo eza bakopesha koloba yo pe akoloba kaka soki ndobo eza nango bakopeshe santé na ngai nazongi na ndobo il faut kopepa kopepe bale papa mpona santé na mabondeli ye prophète wana pena ye kotia biso mal à l'aise toyoka mulunge atia biso mulunge boye ye wuteli nani wapi nina omoni ngako ndazobanga mababa prophète na bino wana te soki prophète soki na ye prophète na ye abangaka nzambe awuti kosimba soki biloko na ye soki wapi tokoluka ye tokoluka ye ninanga na kokondima makambo te aya kodevole basekret na biso tosalaka omoni biso toza bato moko kindoki na biso bandi banda bomwana oza mongala nga na mokongo omoni ndenge force moko eza na kati makasi ali ye prophète na ye akwakolo ye kobikola biso ye koloba makambo na biso soki ameki kaka koloba makambo na biso na mboka oyo obike nga nalali te lelo semene omobima nga nalali te pongi ezoya te soki nalingi na force boye nabima boye ezosimba te soki nalingi na force boye moyen eza te force ezozala te bolembu kilo donc lokola batienga briki moko monene ya kayesi na mutu na makolo lokola babukinga ye akomona akosuka omoni biso mikolo foto bombama makasi mikolo nga pene na kokota pene na kati ya nini oyo ya nkoba na kobatama na kotindeleka mwa bana mike bino bazobenga soki banani wana bana babimi sika mikolo fu bana kolanda ye bakomise lisumu pour kotela bona zotala kitela tela nanga nazomona prophète yango te je sais que prophète wana abangaka nzambe lokola ye azobanga nzambe ngai na kotindeleka mwa bana na mike wana baujana wana bango nde bano kolandaka ye kofulaki malembe yango teni natika yo meki malamu te na kotindele mwana ya pembe wana vandaka na suka mboka kuna mwana na pembe se prophète wana aza na mutu na bango wana makasi kati na ye mutu na bango wana inatika kokumisa makambo tika pe kosemisa ngo ko nina nga siko epa na ngai ezopesa nga kanda parce que epa na biso aza eloko te po nga nde makambo na village oyo fala ya kotuna nga fala ya kozwa pe autorisation epa na nga avakota awa mais lokola ozwa autorisation te ye akomona makambo na ye makambo ekolata nde ye ekozongela ye akosaka na bato te na biso te jamais okuta biso barene kitoko tovanda mboka atuneki te ayika mbala moko akoti mboko erespecta de ebangaka biso tokonzango tovandisango yalinga lokola mibeko biso tolona na mboko lelo kaka na butu ngai prophète amonanga fara na kose garne lokola jeune fille moko boye il faut na bima dans une gala po akoma kaka lisumu lelo biso tokozala no esika moko eza te ke o ngakuna te faut tozala force biso mibale esika moko il faut tokomisa na lisumu po oyebi soki akomi na lisumu te biso mpe toyebi bible soki akomi na lisumu te moye toboma ye eza te mbibino tobondela nanu fumu nzambe na likolo kolo na biroi nzambe na ba tata nzambe ya oyo okomaki mokili sepele ndenge otindi bana na yo kati na esika kati na ndako ya milimo olobaki pere baya koloba makambo na bango mpe natalisa bango makambo na bango nakumisi nzambe na mpungu sika ete nyonso tokosolola kati na esika nzambe na mpungu eleka kati na kimia
Sata yero ko. Tia makanisi na njo mi bomba biso tata yero ko sa watata yo mi monisa penda miso na biso efunga magba. Sata yero ko te. Sata yero ko te moto moko boyo bamba ye na se awa gazwa morote. Bakati yosambo. Amen. Samba nguyo koko banango moto ya jodiza kawa. Kasi soki basisi losambo babeta kwa maboko. Naki maboko te yango na kenda oyo ngai na sisa kina ote. Oyo ndeko nanga monga tozali awa na mboka na bino. Ye ai mama ya mwana oyo DJ. Asa kabilanga mika. Mama ya mwasi ya. Mama ya. Ye. Mutango na ndio mwana misha na yende mwisho. Jande na ye tai na yo makambo. Azankanga te. Yo je makambo koleka kwa mona. Biso tozali awa wana kichaka loba malembe tata po biso tolingaka yoko mwa malembe yoko toyeli ye andimaka nzambe te ngana lobi nyoso ngai ndimaka nzambe te andima nzambe te olingako kende panganga te tata ngai ningaki na kende likambo ezaboye ngai ningaki na kende pa ya nkanga mpo na mona mpenza te moto ya boma ye nkanga te yo kato silisa kasi sika pere ye bo en fait pere yango moni na ningaki te na mona kere na makambo oyo bato oyo na yeba tope mona na ngai liweza ya njakomba tope liweza ya batamuki mpo na yeba te yango moni te bible robi roba mpo na ngai na yeba liboso na jokende ezalo lengeni yango pe ya lobi na ngai te mosala nzamba azali ko kende nganga te mpo na moni gire mafwa na makero aza musika na mpoto pasteur bon ya kende yoko pasteur aza musika te bango baza basala nzamba tango jana basala nzambe sengeli koluka solution nyonso pa ya basala nzambe yango na ningaki na kende pa ya nkanga ya lobi te to kende pa prophète akufeli mwana akufeli toko ebate na naleye po mwana akufi mobesu abeli te loko te na moni yokola pasteur terminator ata nzamba te tika nanu yoka te kata emiso mabebo imosanya yango yoko toyepo toyeba soki nani aleye pokolia moto mobesu boye ipasi mama boye ko be ko la mpangiti ya ba mpangiti ya uti basankuso ajaka awa te nga na yaki ye parandi ya ina kote mtokutene obeao bokoti na ndako ya milimo bokoti na ndako ya milimo prophète mpuluzi zoe pe nyonso ya mama aloba hinga okomona ko ya mona kwa ngoli busi nzambe ya milimo atalisi nyonso mokolo yaki papa na yebisaka yo boye ye tezala na kinya lokola mpo memi mama awa nzambe asili kolakisa mpe milimo se elobi nyonso kasi mpo na lelo oyo ngai na koyebisa bino ezali ete komi nde ntango ya kobunda mpo na mboka oyo kasi yoko elo toyeli nde yango wana toyeba polele nakoma ozala na simi mabaka jo alengaka boye wana imolimo eza milimo eye kasi eloko na koyebisa na bino milimo se elakisi nga makambo eza koleka na mboka oyo po biso toza bato na milimo oyo nzambe azali kosalela yaya na ngai itoki nga moko nayebi siko na ngi nayeba soki ye aleye ngai yaya na ngai jakando aloka ngai yo moko yebiti bayoka oui mpo totambolaka boye toka basala nzambe te kasi na yango na ye pa na ye nga balokanga kala banda na mboka mama awa nyonso solution nango emonanaka kasi eloko na ye nayebisa bino bozala bato ya mabondeli otango si ebelemi mpona kosukisa bato nyonso baza na mboka oyo oyo nyonso bazali bato ya misala mabe milimo ya nzambe se elati mboka oyo mobile na bazali basukisaka bango na mesela be moko boye te lelo tomate ya minene wana oyo bazalaki kokolisaka na kisi moye ekola na kisi ezala te bakomi kokolisa tomate ya sor yango na oyebisa na bino bozonga biso yolingi panja teke ye likambo akobomba lisusu te ntango milimo etelemaka eza na ngonga na yango mpe elobaka mpe esakolaka
kasi bobanga eloko te milimo se elakisi nyonso. Mama eta. Ndira wana bapekisi demo tacheli ziba wana. Nako cheli ziba kote wana koleka kate mama. Ngoko yaka. Yeah. Nerodio. Oh. Nakatiawa mandambo wana nakosisa roho. Ngoja sasa bukan. Okay. Apa mpado? Mama. Yaya. Yaya, oye nangai? Yaya. Oye nangai? Oye nangai? Yaya, obangi nangai? Yaya, zera. Ngai, nalobaki na kosira na yo na moyo. Ngana yote ayo likamboni. Natuni yote ayo likamboni. Wewe likambona ngai? Na yote hiyo nini? Okoya ko lukangana ndodo likamboni. Na ibisa kayo loka sira. Ngana yote okosira na moyo. Wako mona masanoa. Noko dinyo. Wako mona masanoa. Yoya na ndoto na ngai. Yaya nako papa yo. Nantete. Kopusa na te. Kopusa na te. Na ndoto na ngai likamboni. Na ndoto na ngai likamboni. Okimi? Ya, okimi. Noko. Ya, okimi. Zera. Noko, noko. Ya. Noko. Ya kawa. Ya, tika kwa simba te. Na kola de nini? Na lote de nini? Wewe kama na mboke kokate? Ngana kola na kosabi ngana malembe. Na nimba mokebo yeye na ndoto. Ozande, noko malembe kasite. Na papa yo. Yo la ninga na ndoto papa kite ngana yana juu watika na papa yo kwa jonga susu. Na salio nini? Ndoto za ndoto yaka. Siko komikola na ngana moi makasibo. Bongo ya. Mosaba sanga soki na mbongo. Yo ko bongo na tepo. Nzambe o. Bose pa kisinga sonne. Ojando kin sonya ni. Ndoki anga wana ngba kunoko. Obiki boyo. Boya. Abiki boyo jale. Ndoko nini ngoma kambo sala bo. Bose pe yo la ninga na mbeli na macheti. Mama kuite. Yo ba ngana sa yo. Na macheti man. Tika te mama. Eje ko basaka. Basaka sa. Ngana zando kitola ninga na macheti. Ngando kigani. Na roti yo. Ndoko kambo sala. Boya. Soko ko ule manjambe te. Ngana ko se njambe justice na bisi. Soko yo zo njambe te na ko se njambe justice na mokiro. To kaboni na ko yesu ne kuke na wote jero ko mo. Noko. Wewe ngate. Papa ine mbele abeti ombata kasina papio. Yo. Koma kamna ndonga na katu ngana senyi no. Usepeni no.
Nina mwana. Wana ina moke. Jonga yaka lisusu na ndoto. Te namona ya lisusu. Na moi. Soko ina ndoto si yana ngai. Soko si yana ngate na moi. Oyo. Okoka sango. Okoka yako tika kindoki te na malembe. Toko kena yosiko na mbambo. Na kojonga ekwatere na mutu na yo na sani. Obe kindoki. Ndoto mama na. Nini ko? Nini? Sepe nini? Yoko sika na obanga yo. Ha? Ha? Osani. Yeah. Kasi limwati. Limwawa. Limwati. Limwana ta yo na kona nona lisieta to limwati. Nazobanga yo te loko siminde nazobanga. Eloko simi na makone nazobanga. Nakidisa. Nakidisa. Boyo yo bosani nde nazoko beta yo. Ana biloko karongba kuna. Bang! Patrick! 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 Oui! Yaka mikumba na yo. Ako mona na malembe ko simba te yaka. Oh. Mosali yaka. Comment comprendre tes oncles? Oui, banda. Mosali kota. Pesa mosali kit. Oh, bonga ya mwana. Noko po. Mwana fa ite kaka biloka bana na lopa. Noko po likolo boindeni. Yaka na comprendre tes Patrick. Noko yo zo encore à pied levé to ya pas Patrick. Noko boko sa likamona maembe talibino ngai maembe yesu mosali fanda. Yoka mote yoko na memi bango binawa. Na moni na maembe na ko da bino likambo ya kibondo kya mboko yo boko kate pona mabota na bino na yeli bino mosali ye wana mosakoli lokola boko ndimanga te mosakoli nyate ko tole tani ni na mo yo nyata su ni loko ni ko seme ba tumbe de oncle kibondo kena lipoto yo boko ndimate mosakoli toke nyata noko yokanga na mabonde yokanga ko sambe boni yondo longoli matambe ya mosali na yo pe omemi yango kati na esika tata boyete nasakola na libota oyo nyonso lokolo olakisi yango tika ete nyonso tokosala awa nyonso na koloba awa eza kaka oyo yondo opesi ngai boya ya koloba kimia na wande ezala kaka esika na kolona lisosia amen tata azala na biso totiki mokolo ya yo na maboko na yo oncle amen amen. Papa, soki noko bosepa yaki epai na ngai mpona kotalisa na ngai makambo ezali kati ya libota na bino ngai mpe lokola kozala mosali ya nzambe ntango kaka komaki alobi makambo nzambe mpe alakisi ngai nyonso mpona libota na yo na ya ndeko didie alakisi makambo nini alakisi nzambe alakisi ngai makambo mpo ngai nazali moto ya milimo tata nyata kaka lobela ye nana yo kasomo nzambe alobeli ngai mpona oyo etali libota na yo kobanga libota ya mama na yo ti na foye na yo awa ndenge nini nzambe azali kosalisa ngai bondoki to mpe milimo ya mbindo soloka oyo mama na yo nina aye kokotisa kati ya foye na yo mpe yango nde ememaki Musali pardon, yo nazo takiti na fama. Okofanda tetelema. Yokango ya kodele. Noko, pardon, ezama kamba Patrick na ko kende na kenda pona ke sala ila. Keba yo kaka Patrick naza mu. Beba yi mama ni na. Kambo ekweli ngai ekokwela yo pe. Ngo. Nzambe asala ka balolenge pe. Sana wa pona ke sala bilanga na sa kola kuna ila. Nyate ya ye. Musa ko. Nyate ya ye ko. Ye pasa na mo. Yende ko ba. Ebongo zo wilo kendo yo ki balobi. bondoki ekoti na kati ya mabota na bino ezali bondoko ezali kouta na mama na yo nina. Est-ce que maman azalaka ndoki? Mami. yanolanga na mituna na ngai. Maman oyo akolisi nga na yo lelo obengi ndoki. Pour quelle raison répondre? Po makambo nga namonaki na butu. Mama aza kosala babenga oni soloka soki nini azo masi makambo. Nakotikelo tante oloba ba bêtise et naza d'accord te na makambo lobi. Ya makese mama na Didier. Oyoki? Mama Zandoki. Gloria. Ozaka enfant chez. Obela. C'est que Gloria, écoute, comme na poème mutu. Na comme poème mutu. Depuis que vous kanga maman. Maman na ibina nga misama, c'est que yondo andoki. Na beton matin. Nga na roza andoki.
ndoki ezali makasi epai ya bamama na bino mibale mpe bango nde bazali kosala mosala oyo bino lelo bokomi boye ete yo mwasi na yo akufa mpe yo mpe obengana mwasi na yo ezali makambo na nzambe te kasi ya bondoki ya soloka te kokangola mboko mobima pardon mosakoli noko pardon mosakoli mam mosakoli yango kapise jali Patrick nakati yo te mosala nazalaki na mwa baduti atu kaka lobi mama alaskoni la couturière azoyebisanga concernant makambo oyo amoni mpona mama na nga alotelaki yo na ndenge mabe nuku okoyoka nani esili te mosakoli totema tokende malamu ondiminga malamu nani esili te mosakoli nokofatu na ngai takufa mama na nga ondimaki te nasikola maboko epa na bino na bidura nakokela bino siko malembe mosakoli okokofanda te mwa mokie mpe ezali kaka koloba na bino ete boya tosambela nzambe po azali nzambe oyo apesaka solution litomba eza wapi kasi po soki botiki nzambe nyonso nalobi mpo na bino bokomona lisusu ya minene litonga eza wapi oyo yokomoni ngai okomoni yamba nzambe olingi te yamba nzambe olingi te okolala nani okalinga mbetu donc ntina azobengana nayebaki te nakondima te pourkui nzambe ezala na bino ya kobatela okoyebisanga ata makambo ya masina makambo boye te ayebisanga ata makambo madame yanga masi mama obandolala boye ti wapi mama ntango ngai nakende zamba nakesu zamba te depuis olalaki boye mama juste eza nini mama maladi yango natokisi lo makasa nyonso ya mboka natokisi lo bakisi mama omeli mbe changement eza te totamboli wapi te mama natamboli mpa banganga nyonso na village oyo bakoko bapapa nyonso basalaka bakisa bokoko mama changement eza te maman juste c'est quoi tokenda te lisasa mama comment on est table maman nangisi sanga bien te toujours malade nous dit ça ils s'aggraver toujours maman on en sait nini maman na benga mama Marie-Jeanne ndenge nini nga na mwana na yo soza na makambo mama oyebisi nga nanu mwana na yo makambo nyonso norapele nga mama Marie-Jeanne nayebi aza moninga na yo mama noti operdre gloire na perdre fatu mama na nga nana mposa operdre yo lisu te mama mwana yo kaka benga Marie-Jeanne ça va mama lokola obina benga mama Marie-Jeanne naki obenga ye mama nazoya Ngali mama. Likambo. Mama kaka na posa na. Uzaki tobanda ko mama. Uzaki tobanda mama. kaka bien te
olobaki ngai ti nayekokompone mosala satana efutaka tenu mokili. Marie-Jeanne, pardon. Nasali fatu mabe mingi na mokili. Nakanga ya bota te. Njambe. Rosako. Pe. Likambo ya leo? Nini lisusu? Amoni te balobi lisumu ya lifuti ya moto mabisuka na yo beliwa. Wana ya Bible mama ekomama. Likambo ya leo? Mona na ngayo boma pondi mate. Yo sandisaka ngayo be awa. Toko beta ngai mpona mpasa mona na ngai. Sikamoni lo sambo na ngai. Tubeima. Ayobotabo mabatuma. Nalobaka moko wana. Akangela yema. Mama yebisa. Wana cholo bakasi mwana kipeya. Ezaki tenjo kande. Monga takamisuga. Yo kasanga oba pesa biso za yakoda kutambula ka ufungwa libo. Bakaniche kenda kamusika. Makese. Ndoko zaka ndoki. Bongo moninga na yo tangi yete. Oh wapi? Waboloka kana yete. Oh nani? Petroni te. Nani? Moko wana bopande wana matanga na yo. Na lobi na bini ya moya lia kalidesu azaka na lidesu. Na biti boko mona mutalemwa alemwa sina yo. Ami yebi ye moko kengande mutu na leye. Leo kibosoro. Ite. Yo be mi lobela kaka desu. Oh na bien. Bosepe. Merci. Boni boy. Nanyoso mama na yo salingai. Tika mama. Moninga mitikali ya akungwami yo bekende. Mboka na bineza na ndoki oyo te ezanga nsoni. Bosepe. Yaya. Likambo nanga. Kanga monoko. Likambo nanga te toye. Oza mungala. Kanga monoko. Zanga kobomba na Kongo. Boye talinga na nini? Mani likambo na yote. Ngana yebi te mama binazaka ndoki mama o. Osaka ndoki le mona batu fo matiebe. Tutanuka. Kombo nyoso. Kombo moko tangite. Bikamo kosila. Ngana ye na yebi kombo etikali. Yebisa biso kombo, yebisa kombo, loba kombo. Bosepe. Mama, kokende nano te. Aina likambo moko ezengela loba. Akokata motema te soka. Yo zanganga. Yo zanganga. Boyo atikala ne loko moko yo zanganga. Makama famille bato kokota. Na koti po ayi moto. Okokota pona ni. Ayi moto amboka alo baka boso. Tika. Ozaleki tika. Nakotika te. Tika. Nakotika te. Tozonga. Tozonga te. Mama yako moko tikali sinisa. Bengo jali wana ndona na yo. Oleye. Oyo kisinga ifa. Mama bando mama. Zambesa longoli ona mabeo. Ko sampe boni. Batachongo bembo. Bo derivenga pe pardon. Bo derivenga ye. Bo derivenga ye. Mama yaka. Marie-Jeanne. Yo basali yango yo kaka boye kaka ma. Juste na comprendre ote. Lobaka la vérité so likambo so eza. Eloko kolobe jali. Mama nde sengeli aloba. Mama lobi te, mama lobi kaka yene mtaboma fatu do tiglo ya kufala mama. Sima kamnenge sima te mama. Non. Mama Nzambe sa longoli yo na botutu. Longo yake yako moko tikali ya mama pena za ali. Yete ko boni boyoko. Ya olingo wela ni. Olingo wela ni. Olingo wela ni. Tika bilobali. Top Africa Studios. Professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Keto 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonketo@googlemail.com.
Facebook, Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, Professional Master of Ceremonies, Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Keto au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email Johnson Keto en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visitez notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. Okay, man. Mingi sana no mwe sapo. Kapungwe. Mama bakipakata. Oh. Mama, komone sake. Makulu. Mama kulu. Komone. Mama. Na kombo na Yesu. Mama. Sika zwa boy. Maswani. Ndakomba. Yesu papa. Nakasi makese ndia eko. Ah? Makese yako zwa yo. Ya to imoi tala biso. Tala fungula miso. Aiko zwa ngate donc c'est-à-dire il fallait tout quitter. To imoi ikamboni. Tout c'est la passe. Omoni. OK. Na okay mai. Profeta apesi ngai ma uido livi moko na pakola na ndako awo. Na yebisa moto nyonso. Soko na eloko mabe na ndako awo na ko pakola uido livi. Ivo sokende. Na ko cha uido livi awo. Uido livi pakola na ndako. Ayebisa na pakola. Wana yebisi. Profeta. Yegize. Yegize na biso. Na ndako na nyo pakola ba. Na ndako na yote. Pona ngai. Teke na wote pakola na ndako na. Na ndako na nga. Umoni yote na kosi na ngai pe. Umoni utaka konte na makambo nzambe utaka konte. Yango ndamba sala yo nini? Na utelanga? Oje lokote. Te, na cheka mitambo. Na cheka mitambo. Teke le mboloko vipanga. Apesi ngasha sa kokanga mboloko? Mboloko. Ngai. Olongola nga niloko wana. Bosepe kamune. Yele ngokola tsanga kama mabe. Batu nyoso bamona kanga nina na zama kama mabe. Maramu kasi soki nakangi mboloko yo kumanja komba. Esa maramu wana penza na kozonga mboka na koloba te na iderive. Profeti azosa musana yi. Noko ngana tiki binwa kiramba. Sawa. Yomo kwa wana na manganga kuna. Wana nani? Wana inayo. Naleka kiyo nabwaki kobenga yo pona ibo imwana. Te, obeta ngati. Anani. Kamara dika tukokusoa nani. Bate aliziba na yo. Na bate lango makasi no. Bate aliziba na yo ko wa banzombo te ya mboka oyo. Yaya. Tosola nani yo yaya na ngai. Moni yo komsusu atako na hivi nanga misana yo ya mabende ngejaka ya kibondoki na ngobi yoko elata yo na nina na bandaka kokangana hebi keso. Eske longe nanga nina oyo ela kisaka ke naza na bondoki. Kasi limbisa. Kasi nako tu na yo boy. Makambo mama na Didi alobaki wana. Yaya. Naliwa ya mwasi ya Didi. Limbisa. Yo yebi eloko te. Te banga tanzambe kasi. Pardon. Wana njambo ngana sambela kalikolo. Kako wasala biso? Wasala biso. Nzambe omona ngai. Nzambe oyo. Ngani nana makambo liwa mwana mwasi wana. Ngana efamite. Ngani bondeko te. Bango bakongo biso bangala.
mena yande na balela awa na bakongo nayebi te tobenga na yo na mboka nde mpona oya awa tobenga babengana nga te maboko pembe na liwa ya fatu wana nayebi eloko te aza na ndoki mwana mwasi wana donc nayebi te natamboli na ndoki monene seke ye mutu amvutaka nga makisa amvutaka ngai si akomi kake kolia mwana bato mpe ya ndeko na biso mongala wana soki ngai nina nayebi te mama na bakazaki mongala ngai nina mwa mwasi wana alingaka kufa te nayi moninga na yo solo ayi moninga na kasi motema na ye nayebi te motema na ye nayebi te nzoka azalaki motema bololo motema sata tala ndenge azokufa eipasi nzambe akubeta azokufa kasi ekolanda bato basima na ye kasi esuka epa na ye po nzambe osala ya kosala moto mosusu ntango bakundaki batiaka babiloko wana batiaki te batiaka nini gilete ciseau nini batiaka te kolanda kasi maloba mpe elandaka kasi soki moto akufi lelo batie gilete nde gilete elandi yo ata gilete elandi yo te maloba na yo moko ona moto abomaki ye moto abomaki ye nde kolanda yo contribuer nga moko na fandi na yo nayebi koza ndoki fami ya bato na fami ya bato bongo na mboka Elena oliaka ye na na yo Elena oliaka te Elena ngaku nalinga kopanza yo penza te yawa po Elena wana oyebi tina le akufaka Elena alingaka papa bana njambe omoni sikate njambe oyo alalaka te njambe alalaka te alakisi ngai mungu bato oyo bajwa mona na ngai balia ye na ndoki na bango ya boko oyo ati bango na mpwasa mama Jean likambo yango nini nga mpe na osepela mpo bato balia mwasi ya Didie babimi na pwasa mama Makiesie na Nina na mama Nina sika bango baliaka ye na kpanga ya asaka bango nini tokoyeba bamama moko ntoki na mboka ndoki yango makasi boye mona ye mpe babomela ngai mona mpe boye nayeba na likambo ntina te bakanga bachance ya bana nyonso ya mboka ka bana bango nde babongaka na ndoki yango ezalaka soki boke na mai kaka ya bango nde baza likolo soki boke koluka mbisi kaka ya bango likolo balobi te na wana na makisi soko bati loboko boye bajo bimisa bebo wa yo soko bana na bako bati boye obembese kasi bato mosusu na okei kosaka boye tunjunju ojoelo kote bambiso ya mikie ngai naza mongo peti ngai naza mongo omoni soko tata wana te bose pa yaka te ngai na ngaki na asunga biso na mboka oyo asunga biso na nkanga wana oyo ajaka nzambe abakoko alalaka te asunga biso makasi papa oyo banda nyata makolone na mboka awa mokili oyo eza be omoni ntina bato balobaka te to bana ekolo ntango mosusu mpona boye kasi eza mpona bongo te mpo nzambe atie biso nyonso ndeko oja mona atie biso ndeko yango omoni te Fredi dos Santos abala mosi na ye kuna Mimi Kitala aza ekolo mosusu mama kasi babani na likwela na bango sika ngai na boya na plangeki na boya te awa mboka bakonga mona na ngai ya na mboka oyo te kindoki ya mboko ekipaka te kindoki ya mboko komona vaze kuna ale mwana ya koto kindoki ya mboko ekipaka te saka vaze adolia mona moto kasi o na ngai baliaki bakotimola ye o na ngai bakotimola njambio ngai naza mongo nzambe azwaka lokumu mpo sekre na bango ebimi libanda yo te ofandaka awa natayaka yo oyo eza kati na yo mpo miyebaka te lelo oyo nyonso eleka awa ngani nayebi ti mama na yo akufa wana oyebi te ofandaka awa moto alia mama na yo oyebi yaya na nga Nina yebaka yango tina te emeaka ye ezaka pamba te nga nayebi ye mobimba ye tobenga na ye na mboka tina yawa motema ne yaka mayamu noko te okondima te na ondima te noko ondima ngo te makutu lineke baboma mwana ndeni ondima te
ye mutalia mama nayo benga naye na mboka kobenga nokotikana bavati kosala te noko nga nakomi okuta tiko kusema nde makambo kandi tovanda naye bongo mpena noko te po ndima nabenga ye nayebisa ye na misu na yo obenga nani ye ye nani bonga nabangaka ye nakoloba epo ndoke so oyebi ya kosala eloko te so oyebi ndoka okoka kosala eloko te makuta motema mbe makuta motema mbe so nayebemelenga na fanda yo telo bakutu wana kolia bongo oyasala na mboko oyebi te nayebi te lero oyo ndeko na ye mosusu ayi na poto oyo angela meza bachampagne abala akima ye na mboka mpona kindoki biso misato akima ye abala kuna bala mobali na ye baboma tutu tala fungola misu zala na via mabondeli ntango nayebisaka yo toke pa profete tokende pa profete omonaka mama te tali yo soko kozwa conscience te tali yo ngai na tali ngai ngatali nga kokoka te kutokoza motema bebe poa nini mama salaki nini mama yesu na nini atie biloko tango atie biloko mama na yo azalaka na kikoso akosukura ya kui soki eloko moko boye ndenge profete moko na mboka alobaka kuna atia ngo likolo na ye kolia mama na yo akufa liblandikira mama na yo akufa libuma podo okwa ligolodo bibume koma katao bako finika seke ko finika te bakende na bumpoele seke kinda poele mama kutesimba sipe soko zi mobali bala alingaka tinga na mobali omoni makutelinga te nga nakia nano koluka mosali nasoya na mosakoli joande mayele tina bengi yo nayebisa yo oyebi te okofanda na ndoke nga na ine ekenge oyebi te na ine atambolaka na lichete mpona yebi bien nakei malamu tikala oyambe angata motekete okanisa mingi te esi eleka Bonjour Patrick. Je sais que nous menons ma casse. Oya pika yango. L'invité. Boni, vous avez bien. Téléphone net. Oh. Maman Zabi. Maman Zabi. Ah. Deme kasina, imsenga zawa. Merci. Maman. C'est on la c'est beau. Mimi! Mimi! Nathalie bino na liso mpo na lobi bo s'abonner massivement na Top Africa magazine et pas na yemoko Johnson Keto le garant de la nation. Top Africa magazine wana takas. Top Africa Studios, professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Keto 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonketo@googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies. Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Keto au 0044 742 45 47 148 ou encore
au 079 32 35 51 98. Email Johnson Keto en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV, ou encore visiter notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. Voilà. Outi kobone là. Esika nzambe lokumu. Réunion so elekai na mboka oyo. Esengeli kaka suka na makambo yango mpe ekokisama. Po nzambe akosaka te. Amen. Nzambe ntango atindaka basali na ye ezalaka po bakangola libota mpe bakangola mabota ya mokili oyo mobimba. Eloko moko elekelaka nzambe ezali te. Eza na nguya moko to eza likolo na nguya na nzambe. Na yango lelo botala ndenge nzambe asili kosala mpona mboka mpona mabota moko na moko kati na bino. Na yambo nakosenga nzambe merci mpona nyoko bosepe soki ezalaki ye te maboko mpona ngai nokoma nzambe te nzambe aetilizaki ye mpo amona ngai mpona auti mosika kosala losambo mpona mboka oyo mpona kobengana milimo nyonso ya bondoki ezalaki kati na mboka oyo. Na yango papa Patrick na nyonso nayebisaka mokolo toyaka na noko kuna na losambo tosalaka nsima nango nzambe asali mpe nasololaki na mama Karine mwasi na yo yango tosangani boye po te nzambe asili kokokisa oyo eza mokano na ye ya kozongisa bino lisusu bino mibale. Karine tala mobali na yo Patrick Bango moto moko malamu ye wana malgré nyonso elekaki ezali kaka mipepe ya milimo ya sata eloko asi tosali losambo mpe tokangoli mboka oyo tozongisi libala na bino kati na kimia mpe kobanda lelo lokola bondimi nzambe ye azala mobateli na bino mpe mobikisi na bino. Patrick yo mpe limbisa maemaso elekaki wana ndenge yo moko esi olobi ndenge osololaki na ye osoli na ye koya na bango awa ekolakisa esi bayokani balobi singa famille ebendanaka kasi ekatanaka te bino mibale bosali deja libota ya biso tojangi yayaki ye najangi yaya mpona bondoki na ye akwati mabele ye wana bakundaki ye napekisaka ye tika mosala oyo imayamu te tika imayamu te nga mpe makambo na ngai efungwami nakojonga mboka bamaziba na nga nyonso bakangaki epa bamfumu bazongiseli ngai yango nalingaki nayebisa yo kasi lokolo ezwi mpe occasion na mabondeli kaka ya mosakoli nga mpe nayi naza derive maziba na ngai ezongi bambisi na ngai nyonso ndenge ezali awa soki na ye lisusu awa inde mpona koma nkumu ya mboka oyo kokumisa nde nzambe nzambe aleki nyonso tala ata makambo ekangi yo ndenge nini soki otayeli kaka nzambe okozangela oko te makambo na nzambe ezalaka te kaka nde bomoni boyeke suki mpona komibatela kokoba kaka na losambo koyaka mayangani koyokaka liloba na ye nde yango ekobatela bino telema na mama botelema boyambana na miso ya bandeko bamonake bojongani bopesala biso esengo telema nanu bosakisa na miso ya mosali te balobaka buzoba liboso mayele nsima yangoko nzabolo ayaka kaka po abebisa esika bana banzambe baza akimisa bolingo na bango na yango sepelisa moninga mwa maboko tetemetela mwa maboko nzambe ite nzamba mwa nzambe ite mwa nzamba papa te omela natubela nanu nauti mosika nazangi mama nazangi mama esengo lokola libala ya njela yo nzambe azwa lokumu naza simbo omona susu te likambo ekoki kozala lisu na couple oyo bongo malamu mosakoli ngai mpe nayi moto
naina baposa ya kojala pena mwa Noko. Tena topanja kaka tekete. Oh, bongo na kojonga Equateur kaka boy. Nalingaki naye bisayo. Poko bombe imabe bangu fa jalewa yaya pe azaliao. Bino bokomi bomoko ngape ndenge na jaraka ndenge na yakana mboka bino na taya kabilenge basi yao. Kasi ndenge na mona kayo moteme panda. Ya sala. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Quito 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonquito@googlemail.com. Facebook Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies. Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Quito au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email johnsonqueto en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Queto, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visitez notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus.